Bonjour, bonsoir la communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir na babonné na biso. Bonjour, bonsoir na baoyo na basabonné te me balanda kabiso. Bienvenue na émission na biso ya mokolo lelo. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Émission na biso mokolo lelo tozongi lisusu na kalamu bana kalamu boza wapi, bana matonge, bana kauka, bana veme, bokota bana kimbangu, bana yolo, kabali solo, partager lien. Émission na biso ya mokolo lelo tozongi lisusu na commune ya Kalamu, plus précisément na quartier Kimbangu 1. Tobandi émission na biso awa na pont ya Bongolo ezokabola kauka na matonge. Na gauche na biso pont ya Bongolo ezokabola yolo nord na Kimbangu avenue Bongolo yango oyo soki okei tout droit okei Prince Kasavubu mpona lelo tokokoma kuna te toye kotambola Kimbangu na kati. Bana Kalamu boza wapi? Lelo toye kolakisa bino Kalamu na bino botika kala. Toye kolakisa bino Kimbangu na bino botika kala. Boye bisusu ndenge ekoma te. Merci na Kolo Nzambe keli ya likolo pese mpona pema ya bomo ya pesi biso. Merci na bino nyonso mpona confiance bozosala biso. Awa toza na Bongolo, totiki Bongolo tokoti tunnel oyo yango nde ekomema biso na 36e rue tobanda balade na biso ya Kimbangu. Bana Kimbangu boza wapi? Kabali solo les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Kimbangu na bino yango oyo awa toza na 36e rue. Yango oyo bana Kimbangu boza wapi? 36e rue eza parallèle na Bongolo.
yango nde ezokabola quartier Matonge na quartier Kimbangu ngambo oyo. Topesi mbote na papa Sano Bakala Jakuba koekipie na biso ya mokolo na mokolo. Mbote papa Sano Akilas bisika ozwami lelo toye kotambola na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu district ya Funa. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Kimbangu ekoma te. Lelo toye opesa opportunité omona lisusu Kimbangu. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Changement exacté. 36e rue Yangoyo. Kabali solo, partagez lien na groupe WhatsApp. Abana Kalamu, abana Kimbangu, abana Matonge. On appelle Sika Bauta. Toujours avancé dans la 36e rue. Topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Mbote na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na papa Guy Mayala na mama Marie-Louise na Paris. Mbote na papa Agostino Luvangajo na mama Kasi Luvangajo à Paris. Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Lelo toye kotambola na Kimbangu. Kimbangu botika kala. Oyebi susu ndenge Kimbangu ekoma te. Kimbangu yango oyo okei na droite na biso ozongi station ya Bongolo, à croisement ya Bongolo na Prince Kasavubu. Bana Kimbangu tozwi 3e rue. Troisième rue Yangoyo. Ovanda na 3e rue, Ofutela na 3e rue, Obotama na 3e rue, 3e rue Yangoyo. Ba na 3e rue, Kabali Solo, Kimbangu 1 na bino Yangoyo.
Merci na bino nyonso. Merci na yo moto nano osabone te me olandaka biso. Tosengi yo pe osabone, activer cloche ya notification po ozangaka ba vlog na biso te. Awa toza na 3e rue. 2e rue eza confondable na avenue Kasavubu, c'est-à-dire bamapango nyonso oyo eza na ngambo oyo na Prince Kasavubu eza sur la 2e rue. Oko zo à droite na biso ko bima New Fokobel. New Fokobel eza na 2e rue. Bâtiment nango yango wana. Tozo avancer na 3e rue. Bana 3e rue, manifestez-vous. Merci na bandeko nyonso, ba papa na biso na ba mama na biso oyo bazwi mokano kosombela 3 Ziza Production TV drone. Merci na bino nyonso communauté 3 Ziza Production TV pour na soutien na bino. Yo pe oza intéressé oza na posa osombela 3 Ziza Production TV drone. Adie Mama Pauline Bosobi Mbili, bana Kalamu, bana Kimbango bayebi mama atiki biso aza na première rue yango yo ezokita tina sekuna tokozonga prochainement toya kolakisa bino première rue tozo avancer. Bana Kimbango, bana 3e rue yango, 3e rue Botika Kala. Oyo bisusu ndenge ekoma te. Abali solo, partagez le lien. Là, Libana ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Kaka ndenge tolobaka na système ya Santo Tomo na ndenge ya bokamona okakukwila 3e rue yango yo 3e rue Botika Kala boyebi lisusu ndenge ekoma te 3 Ziza Production TV. Kopesa bino opportunité bomona ngo lisusu kabali solo, partagez le lien.
groupe WhatsApp bana kimbango bango mpe bamona bisika bauta lolenge ekoma Bana Kimbangu, manifestez-vous. Bana Kimbangu, partagez le lien. Tokotambola na Kimbangu te sans pour autant faire clin d'œil na moko ya biso Caliste Mbembe, la star congolaise. Bana Kimbangu. Topesi yo mbote bisika ozwami Caliste Mbembe. Tosali clin d'œil na Merveille Tangata, mwana 3e rue. Mbote madame bisika ozwami. Topesi yo mbote. Tozo avancer na 3e rue. 3e rue yango yo. 3e rue Botika Kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Bana Kimbangu. Kimbangu na bino yango yo. Na bandeko oyo bazwi biso na katikati tolobi na mokolo lelo toye ko visiter quartier Kimbangu 1. Quartier Kimbangu 1 ebandi à partir à avenue Bongolo. Bongolo ti na Mompono, avenue Mompono oyo kendaka Kapela. Ebandi Prince Kasavubu elengesa ti na mai ya Kalamu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Olanda kabiso menano omona pe epana bino te quartier na bino te. Komela biso, benga biso. Tokokende yo pe omona epana bino. Awa tokomi na croisement ya 3e rue na avenue Simba yango. Avenue Simba yango ekiti. Posomene tokolata pona ninyo. Toyebi malamu bisoko bankoye. Tozongela nzakomba ye. Retournons tous à la parole. Troisième rue, quartier Kimbangu 1. Ok, à droite, na biso, ozongi elengesa. Enza Mariano, mais tokokoma kuna te lelo.
tozwi mopono o emema biso na balabala oyo elandi bana Kimbangu. Manifestez-vous, Kabali Solo, partagez le lien. Ombato de Tuki, Thierry Chako, Omokoko. 3 exemples production TV, les lots Kotambola. À Kimbangu, Kimbangu 1. À gauche, na biso Kimbangu 1, à droite, na biso Kimbangu 2. Kabali Solo. Partagez le lien. Ne te présentons devant le Seigneur comme tu es par la foi. Rassure-toi qu'il y a de grandes choses qui vont s'opérer. Je voudrais que tu ouvres ton cœur. Ne regarde pas la grandeur de ces problèmes-là. Je te présente un Dieu qui est plus grand que ton problème. Ne regarde pas le temps que Kaka ndenge tolobaki aveni Simba yango yo. Aveni Simba ekendaka ti na mai ya Kalamu. Tozo avancer na 4e rue. Bana Kimbangu, bana Kalamu, bana Funa, balabala 4e rue yango yo. 4e rue Botika Kala. Oui, je suis bien commenté. Vanda na Kimbangu, okola na Kimbangu, ofutela na Kimbangu, 4e rue yango yo. Kabali Solo, partagez le lien. Merci mingi na ba papa, na ba maman na biso oyo ba adopter biso. Merci na ndenge bozwi mokano ya kosombela biso drone. Na yo mutu oza na posa pe o contribuer lisungi na yo ekozala bienvenue. Merci na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Tozo avancé na 4e rue. 4e rue yango yo, centre hospitalier Saint-Luc. À gauche na biso complexe scolaire Acto otangisa amona awa otanga awa école na bino eza nanu eza bana Kimbangu bana 4e rue. 4e rue yango yo.
Ombato de Token, Thierry Chako Omokoko, Patrick Bokolo Mampela, Mama Koko Kuzaya, bino nyonso bana ya France. Merci na bino. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Kabali solo, partagez le lien. Quatrième rue Botika Kala. 4e rue ya moyo. Boyebi lisusu ndenge ekoma te. Bana Kimbangu, bana mokili mobimba. Kimbangu na bino Botika Kala yango oyo. Merci na intérêt. Bo akordaka na ba vidéo na biso. Merci na ndenge bozo s'abonner. Na ndenge bozo partager. Na ndenge bozo liker. Bozo na besoin de soutenir biso. Numéro na biso. Yango wana eza affiché. Benga biso. Komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Tozo avancer na vlog na biso ya lelo. Awa na quartier Kimbangu, 4e rue. Ezongisi biso na 1e rue. Première rue yango. Soki okei gauche ozongi Prince Kasavubu, ozongi avenue Force. Tokozonga Prince Kasavubu te, toza Kimbangu. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bokoto. Awa. Tokoti 5e rue. 5e rue Botika Kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. 5e rue yango oyo.
Bana Kimbangu, bana mokili mobimba. Toujours avancé dans 5e rue. 5e rue pour Tikakala. Voyez bien Sundenge et Komati. 5e rue Yangoyo. Merci à papa Agostino Luvangadio na mama Kati Luvangadio pour na soutien na bino. Merci à papa Guy Mayala na maman Marie-Louise à Paris. Toujours avancé dans 5e rue. Bana 5e rue. 5e rue Nabino. Vanda na 5e rue. Foutela na 5e rue. 5e rue Yangoyo. 5e rue Tikakala. Voyez les Sundenge et Komati. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons. Awa Tokoti 6e rue. Sixième rue Yangoyo. Bana Kimbangu, bana Kalamu, bana Matonge, bana Kauka, bana Yolo, Olanda Kabiso, nanu omona pe epana binote, komela biso, benga biso. Kokende yope omona epana binoto. Vous avez besoin de soutenir Msala Tosalaka. Osepelaka na ba vidéo na biso. Numéro na biso yango wana eza affiché benga komela biso. Merci. Toujours avancé dans le vlog na biso ya mokolo lelo. Tolobi awa toza déjà na 6e rue. 6e rue Tikakala. Oyo biso Sundenge et Komate. 6e rue Yangoyo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kouta dire.
bana Kimbangu na bino yango oyo Kimbangu 1 botika kala lelo toye kopesa bino opportunité bomona yango lisusu 6e rue croisement 6e rue à première rue. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, vanda na Kimbangu, kola na Kimbangu, oya posa omona pe epa na bino. Komela biso, benga biso, tokokende yo pe omona epa na bino. Première rue yango oyo. Awa tokomi na 7e rue. 7e rue yango oyo. Kabali solo. Partagez le lien. Bana 7e rue Bozarapi, manifestez-vous. 7e rue Botika Kala. Rue Yangoyo, Institut supérieur d'enseignement médical, complexe scolaire Robodin, Yangoyo, 7e rue. Kabali solo, partagez le lien. Bomba lisolo yo mon côté 3 exemples production TV à commettre na 7e rue. Tomoni 7e rue na biso totika kala. Tomoni ndenge ekoma tozo avancer na vlog na biso. Bana Kimbangu partout dans le monde. Kimbangu na bino yango oyo. Kimbangu botika kala. Septième rue. Septième rue yango oyo. 7e rue botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Bana Kimbangu
Manifestez-vous. Kabali solo, partagez le lien. Un groupe WhatsApp. Le bino abana kalamu. Kamususu pe bamona. Abalabala na bango batika kala. Mona ndenge koma. Nous avancé dans la 7e rue. Nous avons un bon point. Merci Nabino Nyonso. Merci na soutien Nabino. Moral, matériel, financier. Merci na ba papa, na ba maman, ba adopta biso. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Nous avancer dans la 7e rue. Awa na quartier Kimbango 1 na bandeko oyo baji biso na katikati tolobi lelo toye ko visiter quartier Kimbango 1 na commune ya Kalamu district ya Funa. Soki botali na ba video na biso akala bokomona mpona compte ya Kalamu tososala bino Matonge 1, Matonge 2, Matonge 3, Kauka, Veme, Yolo Nord 1, Yolo Nord 2, Yolo Nord 3, Yolo Sud 1, Campinzi. Aussi, tosali le bino. Oh, yango. Lelo tozongi. Awa na Kimbango 1. Oh, tolakisa bino pe Kimbango 1 ndenge ekoma. Kimbango 1 est délimité par les avenues Mopono, Bongolo, Maya Kalamu, Rivière Kalamu, na avenue Kasavubu, Elengesa. Tozokoba na vlog na biso ya mokolo lelo. Merci na bino nyonso. Merci na babone na biso. Yo moto nani osabone te me olandaka biso tosengi yo pe osabone. Activer cloche ya notification. Ozanga ba vidéo na biso te. Merci na papa Sano Wakala Jakuba koéquipier na biso ya mokolo na mokolo. Spécial merci bisika ozwami. Bana Kimbango, bana Kalamu, Trois Hectares Production TV. Voyez que ça a une opportunité bon monde à l'issue
Kimbangu na bino botika kala. Tokozanga jamais kopesa merci la communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. On a soutien na bango, on a soutien na bino. Na ndenge basepeli basombela 3 Hectares Production TV Drone. Opesi communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Merci. Yo pe olingi o contribuer. Numéro na biso yango wana eza affiché. Benga biso, komela biso. Contribution ayo ekozala bienvenue. Ah, tozana 9e rue balabala ya kata yango yo. Vana na yakata. Kola na yakata yango yo. Toujours avancer petit à petit vers la fin. Il y a vlog na biso ya mokolo ya lelo. Ovanda na Kimbangu 1. Okola na Kimbangu 1. Kimbangu 1 na bino yango ya. Ovanda na Kimbangu 1. Okola na Kimbangu 1. Botama na Kimbangu 1. Omoni lupango na bino te. Komela biso, benga biso. Tokozonga. Epe omona epa na bino. Oza avancé en 9e rue. Bana 9e rue. 9e rue ya Ngoyo. 9e rue botika kala. Bisusu ndenge ekoma te. 9e rue ya Ngoyo. La trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, frère. Donc on m'a pas trahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Bana Kimbangu. Kimbangu botika kala. Kimbangu yango yo. Kabali solo. Partagez lien na groupe WhatsApp ya bana Kalamu. Bango pe bamona Kimbangu na bango. Tozo avancer na 9e rue. Rue yango yo. 9e rue botika kala.
Oyebi susu ndenge ekoma te. Mango na bino botika kala. Mango yango oyo na FMRI. Kaba lisolo, partagez lien. Bana Kimbangu, manifestez-vous dans les commentaires. Tozo avancé na vlog na biso ya mokolo lelo. FMRI yango oyo. FMRI. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Awa tokomi na 10e rue. Dixième rue yango oyo. Pisa yo mbongo tokomisi beklise lokola bande prize privyo ya biso na konzamba lobi tozonga
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambolye. Awa, toza na 11e rue. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Onzième rue yango oyo. Awa, toza na 11e rue. 11e rue. ezokende ntina mwa ya kalamu. Bana Kimbangu, bana mokili mobimba. Toujours avancer petit à petit vers la fin. La mission à biso mokolo lelo. Olanda ki biso. Tolobi lelo. Eyaki kotambola. Awa na quartier Kimbangu 1. Tolakisa bino ndenge ekoma. Awa toza na 12e rue. 12e rue yango oyo. 12e rue Botika Kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Merci à abonner na biso nyonso. Merci na yo moto nano kosabone te na olandaka biso. Yango Kabali solo. Partagez le lien. Deuxième rue Botika Kala. Et les choses sont bien commentées. Comme Maï à Kalamoté. J'ai tunnel Oyo. Mosali Nazambe tango zwa kimbila. Osala kikosala. Na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye. Okomi ko égorgé, nanya pesi permission. Otelemela ki tribalisme lobby, lelo tie na nsima na yo Kongo moluba moswahili. Kabali solo, partagez le lien.
ozela loba nini ntango ovanda bana ya Kimbangu Kimbangu na bino tango oyo Kimbangu kotika kala toujours avancer petit à petit vers la fin de cette émission. Fondation Mapeza, Collège Mapeza, autant à Collège Mapeza, Mapeza, Zokoba. Bana Kimbangu, boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Kimbangu, na bino kotika kala. Kimbangu yango oyo. Kabali solo. Partagez le lien. Bokota. Faut s'abonner. Toujours avancer petit à petit vers la fin de cette émission. 16e rue Yangoyo. Septième rue Yangoyo, 16e, 17e Akata. Tokomatana balabala Simba yango nde ekomema biso na wenze ya Mariano. Bisika tokokende kosilisela video na biso ya mokolo ya lelo. Avenue Simba Yangoyo. Croisement Simba, 16e rue Yangoyo. Simba kotika kala oyebi susu ndenge ekoma te. Merci na bino nyonso mpona intérêt boakordaka mpona temps na bino boakordaka na kolanda ba video na biso ba émission na biso. Lelo toyaki kotambola awa na quartier Kimbangu 1 na commune ya Kalamu. Tobandaki na pont ya Bongolo oyo ezokabola Yolo, Kauka, Matonge na Kimbangu. Toye kosukisela awa na avenue Simba, avenue
simba yango oyo botika kala oyebi lisusu ndenge ekomati simba yango oyo simba ya badepo ya makayabo osepeli na émission ya lelo pesa merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Papa Mavelutete en Allemagne. Papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Gai Kalamabi à Boma Soda na Maman Bijou Mabuta na Irlande. Papa Guy Mayala na Maman Marie-Louise à Paris. Papa Nabiso Agostino Luvangajo na Maman Kati Luvangajo na Paris. Papa Sebabandona na Danemark. Maman Coco Kozaya na France. Merci na Mpombato de Tukin Thierry Chako Omokoko na France. Merci na Patrick Bokolo Bampela. Patrick Bokolo Bampela na France. Merci na bango parce que na soutien na bango nde va permettre biso to otambola na mokolo ya lelo. Merci na Kolo Nzambe mopesi na pema mopesi na makasi mopesi na nyonso. Merci na bino pe baoyo tovandaki liboso ya baposte téléviseur na bino liboso ya batelefone na bino mpona kolanda vlog na biso ya mokolo ya lelo. Tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Awa tozo avancer na avenue Simba. Avenue Simba Potika Kala. Avenue Simba yango yo merci na bino banso Kabali Solo. Partagez lien na groupe WhatsApp ya bana ya Kimbangu nyonso bango pe bamona epa na bango. Natiki bino bolanda bilili kaka ndenge ezalaka soki Yesu azongi te. Tokutani mbala nsima na video mosusu. Lisu mekoma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé ya masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli
ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge awa toza na wenze ya Mariano. Wenze ya Mariano yango oyo eza sur route Elengesa. nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Nanga on a biso quartier Khartoum. À droite on a biso Kimbangu 1. Kimbangu 1. Kango toza na wenze ya Mariano. Awa na route Elengesa. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo lelo. Oyo toyaki kolakisa bino, toyaki kovisite Kimbangu 1 na bino elongo. Merci na abonné na biso nyonso, merci na bano na abonné. Émission na biso esukeli awa na route Elengesa na Mariano. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima. Merci na bino nyonso. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nini toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba ye etuno tosala parole